Mbote bandeko tozali bongo live awa na Londres na chaîne na biso ya YouTube na kombo ya New Concept Videos. To salue ba mama ba tata bandeko ba landi ba sali na nzambe batu nyonso topesi bino mbote ya mingi na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Tozali kosenga na bino bo s'abonner massivement po ete ba biloko kubanda kopima ebele oye kosala mingi pona ko informer, ko équiper, pe ko salate moto ayeba nini ezali koleka na nzela na chaîne oyo. Kombo na ngai Ntoma Eugène Kanda Ekombolo na pesi bino lisusu mbote ya mingi. Na pokwa na lelo message kozala boye. Touti komona pe tozali komona ndenge bouleversement esali na mokili oyo. Siko motuna tozolinga toyeba maladi oyo ya coronavirus ba déclaré yango ekomi lokola pandémique na mokili. Est-ce que ezali maladi euti kaka ebimi ndenge wana ou to bato moko basiaki kofabrike yango? Po tozali koloba likambo pe koinsiste, il y a un monde qu'on appelle un monde subatomique. Monde subatomique wana ezali bisika bato ya mitema mabe bavandaka pona kokreelaka biso na yo ba innocent na mokili oyo tobelaka ndenge wana bango bakosepela po ete soki bato bazali kolekana ekozala esengo pona bango. Tozali pe komona pe na mokili awa na kati na mboka oyo ya Angleterre. Balobi ete maladi wana ezali kosala te plus de 20,000 bato bako kufa. Bato wana tolingi bato oyo bazoyoka ba information oyo na pokwa na lelo bakufa te kasi tozala informe tomilengela na malamu. Touti komona lisusu ba prophétie eye ya ndenge na ndenge. Ba musu bakomi koloba ke baza ba prophète pona makambo oyo. Vrai prophète azali likambo avant esalema nzambe ako révéler ye pe akoloba likambo avant esalema tango likambo ekoya kosalema bato bakoloba te oyo azali prophète ya solo. Mais oyo mingi tozali komona awa ekomi ozwi likambo oyo ese salami yo bandi kopesa ba commentaire lokola oyebi yango. Toyoki très bien biso nyonso awa lelo ba vie na biso ekomi bouleversé. Tokomi komona bato bakomi kobanga. Tokomi komona makambo oyo tokokaki komona te. Mais nako touche mingi likambo ya nutrition. Balobi na biso to sukola maboko. Wana ba condition hygiénique ya bato. Tolata ba masque. Tosala soki ndenge ni tokosala. Me baloba na biso likambo ya kolia te. Omoni nzoto na biso bato ndenge nzambe asalaki biso na ndenge keto koka kokoma résistant na ba bactéries na ba infection na ba nini me eza na bato mosusu ya ebele batambolaka na mokili oyo ba remplaça ba nzoto na bango basala bango ba opération ba longola ba mususu ba miso ba mususu ba maboko ba mususu ba nini. Conséquences ezali nini mingi yango tokomi na période oyo lokola bato babandi kokufa o mingi bakokufa ezali mingi soki yo moto oye ko compromettre na système immunitaire ya nzoto na yo na kanisi bauti komona mama Brigitte auti kosala video moko awa nazali ko renforcer botala makambo oyo alobi pona batu oyo bazana mato ya koyoka bayoka pe nazali koloba te mwano ya ngai pe ayaki vers période moko kolobela ngai makambo alobi papa tala produit moko na binauti kozwa efe nango ezosala nini nga na bien bomonaki biso tokimaki bambango tokomaki kosala mwa ba sport mwa ba exercice pona ko renforcer ba système immunitaire na biso pe tozwaki mokano avant makambo esala matango esalami na mboka na Chine tomonaki yango na
na mois ya septembre. Mais aye koyebisaka lokola ye na loba mpo na nga azalaki lokola prophète. Na lelo ba produit wana oyo ye azali koteka mpo na bato, ezali kosalisa bato massivement, ezali koede motu mpo na booster système immunitaire na yo. Na yango na pokwa na lelo tolobi boye. Toyoki bongo maloba na Nzambe, mais tolingi pe tolobela bato oyo ezali ba record ndenge ezali kolobela biso. Oyebi ete na 1918 na mboka na Espagne bazalaki na crise oyo ndenge toza komona lelo bato bakufaki pe ya ebele. Ezalaki lokola pe sorte ya pandémie moko boye ezwaki bato. Mais sikoyo nalingi natuna origine ya maladie oyo ofete euti wapi. Balobeli biso balobi boye kie na mboka na Chine na région ya Wuhan bato moko bakendeki kolia supu ya ba chauve-souris. Tango baliaki ba sauce wana, nde balobi ete ba sauce wana tango bale bakotisi yango na système na bango sikoyo bayaki kozwa ba oye kotaki na nzoto na bango nde etamboli ndenge ekomi lelo. Est-ce que ezali vrai? Je ne pense pas ezali vrai. Mais on dirait ça na théorie eloko moko ebombami na sima wana. Balobi ete Nzambe alobeli biso awa très clair. Boye. Na psaume 91 verset 7 alobeli biso boye. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent na loboko na yo, 10 000 bakwea na loboko yo, me yo ozala frappé te. Ndeko na nzela na koyeba makambo na vie, nde tokozala sauvé. Nzambe oyo asaleli ngai na yo atindi biso na mokili oyo tozali, atindaki biso te poto vivre na kobanga, tokomi kobanga mingi, mais tozala en face ya réalité wana. Nzambe wana atinga bolingo, atie bolingo pe atie discipline personnelle kati ya yo na ngai po te to vivre mikolo na biso na mokili oyo. Ezali na mokolo oyo to botamaki, ezali na temps moko tokozala na mokili oyo, ekozala na temps moko tokotika mokili oyo. Mais to kufa pas avant notre temps, c'est parce que c'est méchant oyo bazali na monde subatomique ba polluer air. Omoni balobi diable Lucifer akomaki bongo prince ya mopepe. Omoni maladi yo mingi ezali na atmosphère. Atmosphère wana ezo sala pe moto ko pema ngai na yo. Ba bebisi mokili ba polluer yango po ngai na yo to kufa, mena poko na lelo yo na ngai to kokufa te, to lia ka biloko ya malamu. Po balobeli biso kaka likambo ya to sukola maboko. To sala soki ba masque, to lata yango, ba papier toilette, ba biloko ebele, to komona ndenge panique komi na mokili. Mais secret zali, to lia biloko oyo eko booster biso, eko booster système immunitaire na yo, na ngai, po te tozala na nzoto kolongono. Pe to sala kaba exercice. Je dirais à ma fille que thank God for you, ndenge oyaki kozwa papa, on dirait oyelaki nga pe prophétie, nga pe na komaki un peu négligent. Mais depuis ce jour-là, na koma kokima, ba moni pena ke na perdre, ba poipe na komi résistant, na ba mi pepe nyonso amabe, parce que sans quel motomoko ayaki kolobelanga. Nga pe lokola na zu message yoyo, bande konangai ba congolais, nazali ko lancer appel na bino, pe na lingi ko conscientiser na bino. Tolia kabilia lia boite, tolia biloko yo, eko sala, biso toza na bomoi, mama Brigitte atiaki biloko wana, po ete bato bayeba oyaza na mato ya koyoka ayoka. Nzambe alobeli biso na Proverbe 6:10 alobibwe bandoki ya mokili oyo balingi ko boma bato kasi ba boma yo na ngai te. Balobite